Coucou, salut, bonjour, bonsoir la grande famille de B52, la mignonne officielle. Voilà moi votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir ma grande famille. Je profite de l'occasion pour vous souhaiter des bonnes années, famille Bota, bonne année. Badira Chou, bonne année, Bapé Shalom vers bonne année. En tout cas, que cette année 2025 puisse être une année de bénédiction, succès, prospérité, longévité à tout un chacun de vous présents en ce lieu. Vraiment, si c'est pour la première fois, je veux juste vous demander, comme d'habitude, de vous abonner. Abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Et n'hésitez pas, n'oubliez pas aussi d'appuyer la cloche de notification pour ne rater de nos prochaines vidéos. Voilà la grande famille. Comme d'habitude, je vous ai toujours dit, chaque élément autour de ça là, sur le plan artistique, ce qui est nous commençons toujours avec la promotion de nos films. La famille, j'espère que ce que Betito na belle vie télévision okukuta film na biso zali koleka wana na titre ya La Boniche, vraiment film oyo film moko très éducatif, film moko ezoko sunga. En tout cas, Davina 9,5 sur 10. Non, peso 10 sur 10, c'était pas bon le bakeza qui fanatisme. Mais la peso 9,5 sur 10. En tout cas, bon boulot, ma chérie. Bon boulot à toi. Na mona nanga batu ba joie ba aveugle, mais na tu as tapé au pasteur Mike Kalamba Loba na Majabu. Tu as tapé. La famille femelle na biso ezali koleka La Boniche, tomoni Patricia à travers Patricia yango nga na yebisa bandeko oza na mwana musala na ndako yeba ko respecter mutu ko kanisa te ke lokola yo futaka mwana musala wana, donc oza au dessus ya batu nyonso tu oyebi te nzela nini lipamboli to nzela nini okoki kobikisama. Tala lelo na nzela ya Patricia, Davina a retrouvé vraie famille nae. Davina a retrouvé vraie famille nae. Na angle wana, moi pour moi je compris que Bellevue alingi ate ya bisoke même moi na musala aza important na kati ya bomo ina yo patron. Même moi na musala soko za na moi na musala malamu te batu musu bayeba te oza na moi na musala ozo gangela koko sala bino pe mabake ina yo aza na mutema mabe. Ce qui toque na cadre ya vini, un papa strict, un papa brutal, un papa oh na kati ndako moi si na yo azalaka ta na moi à dire te. Pourquoi? Parce que toi tu as de l'argent tout et tout, donc oh moi sinon ça là je sais que Lily Getty a sali mabe pour ne pas t'informer avant que Amema ndeko na ye à moi si na kati ndako. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que elle te connaît. Ayebi yo mobali na ye bien que ce qui ayebisa ki ok azo yana ndeko na ye olinga ki o s'enflammer. C'est pourquoi habité na yani kaka, on va en parler. Ma réaction à Vini en tout cas mibala boy. Pardon. Pe siko Getty pe ya na aza mbongo. Siko yo mbongo no za na ngwe puta na tana cheville na mbongo ya Davina te. Parce que de l'autre côté kuna pe Linda Linda kosuka wapi l'épisode lelo la famille, j'espère que lelo au total la dernière épisode Linda akosuka wapi na lokuta awa Bellevue côté ya bisoke vérité et yaka na escalier mais ekomaka toujours ata lokuta na sincère. La famille, nous devons savoir dire la vérité. Atali kambani au salam tout passe ko choquer mutu. Dis-lui la vérité. Dis-lui la vérité et rosunga lobby. Excusez-moi. Je m'afflou koton kolosom. Dis à la personne la vérité na vie. Vérité za malamu na munoko. Même na ba famille na biso, na mabala na biso, na ba etonga na biso.
lelo oyo tokomi komona lokuta ezwi place moto mosusu oyo azokosa otali boye moko vanzi obi me makambo nyonso oloba ewuti we oyebi meme pa kote makambo oloba ewuti me ndenge akoseli yango bato mpe ntango bayoki baye mpe batie bacommentaire na ndenge na bango. Donc vous allez voir que makambo eza kaka ya kobeba. De l'autre côté kuna tomoni papa na biso JR. Tala papa na biso JR ndenge akomi kwa jololo oyo biso na bamongo tolobaka akomi jololo akomi kwa joba lobi ata Marie-Jeanne Bololé. Ebi nanga ta mama top na émission nazotiela bino kala mingi tabi okomi kwa joba tala sœur ya Maria kozala impoli kozala malpoli koyeba korespecte bafamille ya baparent na yo te bafamille ya tata na yo ya mama na yo te. Pourquoi? Parce que bino bozomona mwa lofiofio ozomona bato nyonso tu baza pamba oyebi lobi te lelo nzamba pamboli bino lobi boyebi yango te kozala ndenge nini yango nga alobaka naoza bien na mutu nyonso ata nayokaki olobe mabe mpo na nga naoza noka bien parce que on ne sait jamais. La vie a beaucoup de surprises. La vie nous réserve beaucoup de surprises. Tala lelo nga moi j'espère que Patricia Davina na geti bobongsa nani Patricia Maria bandaki ofinga Patricia mais Patricia suko ako matelemi bo ondimi te keza Patricia. Pourquoi? Parce que elle était sincère. Ana bolingo intérêt te. Bato msu baza kana bolingo intérêt. Olinga opo zape bien. Ayebi que so pas zape na besoin eloko ko dépanner mais le quoi oza eloko te omono kalo kwa pamba. Voilà la grande famille. J'espère que so vous en a besoin beaucoup plus comprendre un film oyo na recommandé okende na Belle Vie Télévision okende kolanda film wana en tout cas ozala déçu te. Tokota siko na mama na likam na biso mama top wato mama kilo ya mboka ekei ezongi emati ekiti en tout cas bayambaki mama na biso na émission ameki kofongola motema na ye pe ameki ko expliquer affaire au pululu asala boye o boye. La famille, moi je ne comprends pas bato mokili pourquoi balinga toujours ko ramener makambo oyo et c'est les kakala kane na yebisi bino ke mutako koso likambo oyo ki bolobi en tout cas likambo ba oloba nangize ya solo or que lokuta monene. Donc tika biso tolanda mama top ameki ko expliquer abia kenda ane pe ko jouer ba partout te parce que à rejoindre ka Marie-Jeanne Bololé makambo lobaki pour ba site à tournage comme ba site moko ya ba 12 na ba 24 na ba manque à respect. Ok tournage boenzo kada ba lingela ki boule ba ko mobeta masolo ka ya pick and pick. Mama top a expliqué pe nyonso to wana na kati ya vidéo nazo tiela bino la famille. Donc 2025 on balobi pas d'hypocrisie. On est bien avec ceux qui sont bien avec nous, comme Jubé Piana l'a dit, et on sera mauvais avec ceux qui sont mauvais avec nous. Parce que qu'on forcer l'oko et zaramabe. Qu'on forcer et zakamabe. Donc, tant que tout le monde qui a au marché, en tout cas, nous devons arrêter. Des fois, nous devons arrêter, qu'on forcer. Ça n'aboutit à aucun bon résultat. Voilà. Pour s'abonner massivement à la chaîne Bino B52 la mignonne officielle, vous aimez, vous partagez lien on a Facebook, na Instagram, na bande de surtout, mais vous s'abonner, on est là, on est ensemble, ma grande famille. Je vous aime de tout cœur et je nous laisse suivre Mama Top Wato Kilo Yamboka, ma maman aux photos respectable dans le monde artistique. Elle a fait combien d'années, hein? Musalande musalo tout monde qui a force à te na ba film mignon surtout ba chakae elle apporte toujours en plus soko landel malobana na ba rôle nyonso ba pesa kae a communiquera toujours conseil moko bote loro moko boye ba bon acteur na ba bon artiste baza le quoi ba mama top wato ba icône na mboka na biso ya théâtre. Voilà to landae et puis ce qui est soazongité ngana bino to kokutana na mikolo misali koya bo aimer bo commenter puis bo partager lien. Suivons tous.
bien. Non, 2025, j'allais dire. 2024, on peut payer bien. Tu côté 2025, mon pépé Zara bien par la grâce de Dieu, mon pépé qui toque au goût. Voilà. Avec Jésus, nous vaincrons. Nous vaincrons, oui. Voilà. Voilà. Maman Top, on a 2024, si kapena boni, tu as moins de temps. Il y a kobeta moi, bama solo na bino, ba question, il y a actualité, zali ebele, na yebi ke bande ko ebele, bazo ko zelobe, biso pena Maman Top, to kotaka kananzela wana. Mais d'abord, sur ce qui concerne l'année 2024, Maman Top Wato, et lesquels on a non dengeni. Bon, 2024, lesquels on a bien. Un message, ils allaient qui par-ci par-là, il y a Boyer, il y a Roson qui s'aboyer, mais il mon rédacteur est là, où il y a Télémaramuta Soukaponanga, et puis il y a Télémaka Kotinga 2024, 2025, dans le Bika Nzambe, merci. En tout cas, pour 2024, les cas qui toko par la grâce de Dieu. Théâtre en 2024, et les Kindengeni. Elle est bien. Sali musala nanga comme il faut. Nzamba pesanga mayele ya kosala ngo, na sala musala nanga. Na marqué pe bakoti nanga et na koti na 2025 na oko baka na yango. C'est ça. Le pire moment il y a 2024 pour Maman Top ezakini. Le pire moment parce que émission on a monde tikato banango kana show. To banango kana show. Ba wananga comment bien on ba fertilité. Ba fertilité. Ba fertilité wana na tiango sou kate donc. Si on parle de Maman Top, Maman Top a gaz. Baby que so lui pour na combo Maman Top. Oh ya si la raté aux zones makambo. Ya wana so monique chaîne comment ça le rôle kita. Ba tiango le sou kate tangaka combo Maman Top pour mon chaîne nous ils ont en attend. Donc ba fertilité wana na ki parangote biso to salara musala nzamba pesa biso yango to ko banango kaka et puis tozo talela rande ka nkolo miso ya ka likolo ko talela nza komba le reste en tout cas le quoi mato e yo kaka nango to yo kaka kaka le kola miso pe ninga ko mona to mona akaka mais biso to un objectif. Très bien, mais aussi Maman Top en 2024 Maman était beaucoup plus na ba viseur et puis trop critiqué na ndenge pe ya mabe et puis aussi trop accusé na makambo ebele kombo Maman Top na mabo ebele kombo ya Maman Top. Ba précaution ni nos pour que en 2025 que ce genre de bêtises et ba humiliation et continuer ko coller bien que vous avez le succès. Te ba koba kaka ba lembate ba koba Bible bien so chaque chose a son temps. Très bien. Ba lo barara biso pe mabolongo ezaka tozo funda kaka to funda repa nzambe le seul vrai juge o soka juger likamba juger ngo na sembo. Très bien. Azokata vraiment azotala te o yazana raison o yazana tort. Très bien. En tout cas, tu peux avoir une bonne chance de continuer. Et puis, bonne chance na bangonde, ba fingaka, ndenge ba imiliaka, ndenge ba qualifiera na ba qualification nyonso, ndenge ba kosa ka bazaka pe conseil ke likamtolo ba to kosa. To liambongo Google ya lokuta ya mutu moko tango munte mezo lela, ye azo sepela. Sikoyo malamu nango ezo fungola nde sou ba porte. Ah OK. Tango ya humiliation. Na se ya humiliation. Ba porte fungwama ta muso bazo humilier okuna nzamba ke simba mutema mutu moko moi 5 ye ozomona omoni Jésus Christ tango babomi tango bazo beta ye bazo nyokola ye bango bakanisa ki baonde bata makasi. Or ezaki erreur grave. Très bien. Allez sikoyo tango bamoni ke non to beti ye to nisko to ke sacrifier ye bake koko tiaye na ekulusu batomboli ye na likolo kuna na humiliation presque nu mayanga ye couronne na mutu ezobimisa makila bango bakasai balongi njoko bazali ba vrai yuma bazali komema ende na accomplissement ozo comprendre ben injure ben insulte ba humiliation mususu et même dans accomplissement. Donc batona faut bazala kaka. Oh maman batu bazo sa. Bazala kaka. Bazara ba marche pied pour batu ba mata. OK. Ba vanda wana bazala kaka. Ba fingi yo ba humilier yo ba sala ba ko sala lobi ba moni élévation. Njoka ba insulte na ba on te même dans accomplissement. Et même batu na promesse ya Nzambe ekokisama. Batona ta on ba teki Yesu ba sacrifier Yesu ba bomi Yesu. Bango moko ba yeko mona na simakeli kamni to salaki
On a qui va travailler à perte. Va travailler à perte. Très bien. Le lot est comme tout le monde. Nabiso na bango. Tout le monde bison sosoki. Olingo bonde le faux. Otombo le longi le kololo ba. Souviens-toi de moi. Donc plus que botombo la qui hollandais. Et ça qui accomplissement. En tout cas, bino bato mesana ko finganga ovandi. Ovani oka bilo ça les ans na créé les ma top nine. Pour na finga ena humilié. En tout cas, bonne chance na yo. Continuer kolemba na ote en tout cas ngana pesi bino ba bonne chance surtout na 2020 ba bonne année pesa 2025 na bino na ba insulte na ba humiliation boko bana yango bolemba la bino te mutu pas pexane bino te bo continuer c'est une bonne chose bo ça il au moins bien bo continuer kaka et un problème te mais maman bah c'est là aussi ezala na impact na carrière na hein bah désarroi na nyonso ezala na impact na carrière au moins netinga ba oyanga ou bazaya katinanga ou na banda ba on de longue date ou bien ba o ba bota mananga ba kolananga ba le quoi ba yebinga ba yebala bango ki on eza ba les ont dit voilà masolanzela donc ba ki parate mais ba o ba yebinga te nde bandimaka ba cause appelle na moi image mon bakoza image amala et puis congolais a manipulé ouais adapté manipulable ouais comme ça au moins pe maman mbimba ba papa ba manipula bango ndie ba mike lelo o mona le mususu lisolo moko ibimaka ya boye eloba makaboye bazalaka bayebi mais quand même lisolo wana ezu sous forme mususu et kenango lisusu boye na tournir mususu bango pe ba kesu kuna ba ya mwana tika fallait aller babi zoba tika la zoba fallait pour bien zoba tika la zoba ah oui et comme ça rentre trop comment on manipuler maman mobimba papa mobimba ba très bon manipuler bino baza bana baba leki mais bon mona ba ke na bino boyeboke ba to bo ki na no ali felo dans les vides bino mon pe bo mona. Mais aujourd'hui, Maman Top Ozali n'a plus de 30 ans de carrière dans le monde théâtral. Question, on a dit que na sala tour na yango. On a bino ba union so beaucoup accordé nga grâce à ko ya sala ba émission na bino. Ça fait très longtemps que Maman Top bo déplorer, ça fait très longtemps bo beti lobo qu'on a mis ça. Oh le lokoto bino nyo so langage yango nete komika moko ba continuer bazo sala yango bien. Qu'est-ce que bino ba maman oyo bo wumeli na théâtre ceux qui 5 générations likolo na bino lisusu ba ye bazo landa bino o bozo ko compter o bozo ko luka ko sala pour que au moins le secteur théâtral o bino bozali ba icône après bino makamu ya malamu donc salema balo ba ete ba Maman Top ba litaki malgré ba humiliation ba insulte ba tikeli biso o yango lelo to landa lokolo ya ba mama wana ezali nini beaucoup tanaka na ba lisanga na bino. Donc les comédiens ne sont pas organisés, na ba structure papa sakabangote pour na ba match malama musala na bango alors. Mitema ezali sou na bomo côté. Très bien. Ah oui. Mitema et kotisi makambu déjà ebelé et puis ba makambu et kotisi ebelé wana makambu ya lokuta bakamba ba lokuta o ba ange ya diable. Baye ba seme yango na kati ya mitema bato. Très bien. Bakoya ko yebisa yo yo za rapeme na tadi wana. Mais tadi wana rando kit. Tadi wana liaka yo cc. Obosani ata ba souvenir ozalaka nango na tadi. Obosani ata ba bon moment. Oyo lekisa na tadi. Ozo ata ta ya ko raisonner ta mukete une seconde. O sala nanu examen de conscience. O tala est-ce que Nzamba lobi to discerner rapé. Discernement est nécessaire. Très important. Bako prophétiser pour nayo maman no azandoki, papa no azandoki. Zonga na no marche na kondi maka prophétie wana te. Zona no temps ya ko examiner prophétie wana mutu amayela zala bongo. Mais lokwa zoba otika la zoba. Tangu ba yebisi yo kaka directement tadi andoki oh tadi olinga tela nga poison tadi olinga sala nga mabe obosani nyonso siko ba comédien to komi bongo tellement ba ange diable ba kotisi déjà ebelé
rôle à diable ezala ko kabola alinga osangisa te amona so basangani biso force sili il faut bango ba kabwana pour biso force ezala kaka c'est ça to continuer ko régner très bien wana rôle à diable ezala nango pona na vie ya batu yango na nzamba lobaki malheur aux habitants de terre puisque diable asalini akiti ko diable yango le rakiti azana ba ange na etalebele o bazana bezoka baya bakabola bakutaki batu bomoko bisika bomoko yalaki bisika bolingo yalaki basilisi bolingo basilisi bomoko batiki bino iolela o biso baswahili to baka iolela très bien bokomi muntu na muntu kote ne tozana tani ni to van ata ndenge zabo okoza analikanisi ya bien on est kanisa mala mezuta na kabola ngona nani oui bako déformer en kaka ba déformer en kaka ato yo lobaki côté a ezalakte ya baxelo a côté virgule ezalakte ya otela o donc côté yo tchaki point il y a le point d'interrogation très bien donc t'as dit tout tikara ndenge nzamba komo kamba mtu na kwena ye to kineka bongo po bokoza na likanisa malam boza mibale boza tu peux imaginer même to bitana le solo moko terre à terre na ba monde na biso ya production o mona le mususu mutoyo aza mutwakala na abanda ba film le musu liboso batu mususu ba yepe bakoma ofuta bien mutu a pesi auto pesa ke exemple mutu a pesi le musu po toza biso na biso bana producteur azate mutu a pesi le musu $100 na ye ozomona ki a pesi $100 na cachet yo moko tango zi 100 na yo wana omoni ke okotia pe provision na $100 e kokapona ndaku na okosomba loso osombi semoule osombi huile osombi mafuta mbila tant sope carton kusi e bimawana e koka po $100 et à 280 000 francs congolais donc e koka mais au mona batu so ok côté mususu ba opesa yo $40 ba opesa $30 oh omo soki olobi non nga caché on lingango te mais moni comédien muso ndimi yango azui yo siko do bi mabe yo siko bi muto mabe obimi orgueilleux voilà obimi orgueilleux moi maman to pas encore orgueilleuse mon frère moi mbali wana zaka orgueilleux orte e bongote o muto akala batu baye kutusimano bakomo pesa ba 100 bakomo pesa ba 150 yo ti le za kana caché wana ovanda na yango moninga maman to na tourner partout te na tourner na partout te na question moko pona yango nazo yango moninga na tourner na partout te po caché na se à 100 ou bien au kiti na ozwate na oyate pesa mutelo roi bien oza muto akala na monde de production batu ba esimano ba ompe batu ba 100 ba 120 ba 150 mais yo tikala kana caché olinga o gagnera plus donc o manipulara bande ko na yo non ya mutema mabe siko soki lobi o revendiquer droit na yo o lobande o solo lina ye moko ezate ko tongiye o solo lina ye moko bistete oza ancienne na monde de production batu tala intel babimisi mana yo mais tala nde bakoma ko pesa matata ayelibe batu misusu obenga batu makasi pe ba OK jouer na ba sans condition donc mawatro monde na biso théâtre nzamba sunga. Mais aujourd'hui, lorsque vous regardez le théâtre en question, Mama Top, Owato, comme vous Ozoko déploré, pensez-vous que les autorités, il y a Mboka, na désordre, na inconscience et régné entre les artistes, donc en ordre, ils peuvent vous accorder la grâce, la chance, au moins il y a qu'au la bino ba porte herbino bokana ba besoin oyo etali musala kande baloba muyaka moko fingisi ba yakanyos oui muyaka moko fingisa ba yakanyos ezana ba artiste comédien o baza organiser ah oui baza belé o baza organiser muto na kwena ya za organiser baza mais batabulu yekepe baza ebelé bango nde muto ba yo bebisela batu musala oyo ozo comprendre
Et bien ba comédienne baza organisé na ba coin na bango baza belé. Tobanda ko lobela makambo ya gouvernement, ministre de la culture, tout le monde oya yaka wana on dirait ayeba rôle na été pour na s'occuper na ba artiste. Na ba artiste. Très bien. Toloba. Mais ce que tu peux vana to mona to ko vana so to utala et c'est un biso mona to zonga bato. Oui. Vous comprenez? On va ni peu au l'examen de conscience. Donc ils ont moi quelques catégories moko boye ba sukola na ba cerveau na bango. Pour baye ko bebisa salité na bango et là tisco ba comédien nyonso. Très bien. Vous comprenez? Et ça ba comédien belé bazo organiser belé na basi na mibali. Baza organiser au mona pe comédien ou comédienne quand azo kende azo solo la li solo caché na ye azo solo la ngo po aza combo selon ye. Très bien. Ozo comprendre. Mais mutu mususu azo kende makambo yo mawatro na on peut ce exemple moto sala na satire pas problème kendi na pesi problème kendi to zo ba caché moko ya kitoko mais satire ya ko beba ndeni kaka ba comédien ba pe na combo ah y a pas je te dis aye pas problème kendi aye sengata otangata ya ofele no jouer na satire complexe ba baby si satire baby na moteur mabe satire baby. Mais tozaki na ba président Kadiombo, ba président Bodo, ba biso tozalaki wana ba bouge bazalaki wana visa pa moi. Aza wana ngana nefso satire tozao lia kitoko mutako saote ba vie masumu bazalaki ba Willy Beya na pesi ndeko na mbote Willy Beya na pesi mbote. Satire mais tangu kaka batatuka lombo. Tangu kaka population côté. Porte comme ba oya na sima polémique ni avant disabiso. Bah oui, est-ce que à mon discours ok, on dirait pas na biso dépenser plus on dit kande et na batu mususu pe azana ekombote mais travailler na sa condition. Ah oui. Bah là ici ma solo pe ba bébé c'est tel esprit comédien. Yango moni makambo ebele ou donc et lo mususu bokoki kozwa idée que eloko eza mabe. To luka to s'organiser to memango e comme malam na ndenge ya mabete. Mais muto omona ngoka mabe. Pourquoi pas batu to animer na même esprit té. Il faut tout la vérité quand biso ba comédien de soki ndeni tozala ka animer na même esprit té mité monsieur beba. C'est beba. Oso comprendre to solo la ke logo lobi nande konanga moko alobi nanga mère top. Nga baloba nanga ka to zene na tournage ya dinana. Baloba nanga ka na dinana la douce mère. To zene lobi na tournage na ye. Abi baloba nanga ka na ya ka retard bande konanga ba condamna au mona so ba benga na film ba ate bande kono ba comédie baloba oya na retard yo so ba ti oya ka retard abi na ye avant na corriger ba erreur. Pourtant bande konanga ba lo ba c'est que ils a mabe il faut na corriger ba erreur nanga. Abi na corriger erreur nanga na ke tournage mo ba benga nga quelque part ya na comme 10 heures. Ba tourner nga papa mais ça na collègue mon comme 8 heures. Mais tableau moko ba yo tourner na 18 heures. Depuis 8 heures. Depuis 8 heures azala ki wana. Tableau moko. Tango a tourner tableau na e moko wana a lobby na pesi une telle raison. Neto travail raboué, ce n'est pas dit ceux qui ont aux diriger film ou bien aux a toya film na yo aux a supérieur que biso non. Nous travaillons en collaboration. Très bien. To travailler en collaboration. Yo oza na mbonga na mayele. Na yeto sangana to collaborer to bimise loko moko. Donc yo respecter nga pe na respecter yo. Mais sikoyo na ba comédien soko ken aurait réclamé to pe aurait revendiqué et commis problème. Donc zalaka ka esclave pour que ya au diriger film mais non. Non. Oui. Ya ngope maman. Excusez-moi, limbisa natanga kombo ya maman Marie-Jeanne Bololé ndeti boboke na ye ka logique moko na yebi ko tote so talaki émission na ye alobi humiliation eleki los et commis bazo benga bino po bobo ke no tourner au lieu au kende po au ke no tourner aucun tournage ozo kutana na ba humiliation à tout moment et allez dire quoi parce que il faut aussi mais la bino filmu bazo pesa bino mbongo lokola ba mbwa ba simbi filmu bazo benga oya po ba beta yo ou humiliation ezali na niveau nini puis ba biloko bozo ko déplorer ezali na niveau nini parce que même bandeko bazo landa bino ba meka aussi ko tia na mitu ete
bandeko obiso to bengaka ezalaka nde collaboration ezalaka nde mosala obiso to salaka bakomaka bana na biso te biso to komaka ba parents na bango te. Donc tokoloba kaka na biso les comédiens lokwa mosala ngo etikali ya biso na biso tomitosa tomitosa na lingale to se respecter ngana respecter yo pe respecter nga respect ezala réciproque ezala ka na côté moko te non respect na côté moko te yo oza le kito mwana nga pe fona respecter yo peut respecter nga yaya ou bien maman wana to travailler bien to lukana to meka ko corriger et loko wana en tout cas so to corriger loko wana loko to wana besoin ya musala na biso ekenda toujours liboso on a bendele ya mboka na biso Congo to corriger berre wana to mona ke makamnyo so ekene nango liboso lolendo et memaka nango nulle part ah oui et memaka nulle part Lolendo me marango nulle part. Yo ka considérer nga pena considérer yo to continuer chemin eza malamu mingi. Kango monike o sala musala obengisi bato bengisi wana bazani bana na yo bazani baleki na yo baza ba collègue na yo famille na yo artistique. Donc au considérer bango yango bengi bango. Alors tant bango pe ba se présenter muto na mutatiki ndaku na aye po yo considéré yé pas yé à considérer yo osoko considéra qui était alinga ka ya olinga obenga été tango bengi c'est que olinga musala na ye pe o considérer yé pe il faut donc cela yo ascenseur wana très bien c'est comme ça alors tant to comme na era musala et juste conseil à laisser ou apprendre tant to comme na era musala ça la part des choses tourner baninga omoni mutu musoso azo tourner te aumeli e pongi abandi kolala bandi ko fatigué mémoire pe komi ko lemba ozo comprendre toi batou très bien alors to bongsana ne loko na tana 2025 et en ont pour avantage na biso et en ont pour na bolamu na biso to longola na ba fertilité to longola et ba les on dit na bamato yo ya yelio likambo o ya yelio boyo yelo kanisa na nata mutango pende bozalaka ata pona mbala moko azana bolamu asalela yo te yo ozwa kaka ocheka matoi de gauche à droite po bayebisi yo surtout nde makambo ya koyebisa ndeti peneza makasi po bato ba otia matoi ngam to ya oyebisanga te neti nga oyebisanga ni nga muto oyebisa nga eloko azate bango lokwa ba otia matoi na oyebi oyoki yango wana oyebi na oyoki mais toujours ba séparation okosala le musu scénario na yo mutu na yo na scénario na mayele nozo bake oyo mutu place oyo ye kam ta ko betango bien mais loko tchaki matoi na koyoka et comme elio difficile pas bien Mama Top en tout cas to zolinga to kota na mama na likambo pena bisika boni to kozwa na osenga ko tuna transition ya film moko awa oyo yo ozalaki mama ya coquette Linda azalaki pe moko ya bano yo bandaki obokola oyo coquette azalaki donc influenceuse film on a combo ya innocent ou coupable en tout cas to zo pena même ata moi 5 minutes mo parce que ba conseil azalaki ebele o mama Top o bimisaki na film wana mais siko nazongi na ne pas Mama Top personnellement oh merde nanga pour en tout cas papa t'a dit quand tu es avec Mama Top vous allez très à l'aise au CKCK oui mais c'est ma mère mais siko maman na kimwana ezate no sa musala poso na sali mabe ka yelo bido ebsanga te akena na cuisine na jeu mobe wa olia alinga fufu wa maman 2024 vers ba fin awa pe maman kombo no benna et tamboli Mama Top oyote Mama Top alobaki Mama Top ayebisaki Mama Top ba audio ne kalate Mama Top akosenga pardon Mama Top avant tozwa transition Mama Top qu'est-ce que les gens aujourd'hui peuvent retenir il y a Mama Top pour l'année 2024 et pour ce qu'on est au côté de 2025 on a sujet il y a 2025 tadingala panangai en tout cas 2025 on est Mama Top na bosser na na top what officiel bisika nini ba lubo ezolamba maya ekolo
Oui, ma recette nous sommes beaucoup dans le Congo. En tout cas, vous s'abonnez, vous s'abonnez. Na top what officiel. Kuna ne makambeza be lubu nyonso. Merci na bao bazo benga, babilo musu bazo ebolamba te mais à partir de lubu ya école en tout cas et ça la bango bien na comme zelango na ba cadeau même na kina. T'as dit nga biloko na yeba te na répondre ngoni. Neti ba question ou non répondre nini. Na mon elo non répondre te. Mon ki essaye kende na ndenge kende. Quartier comme obeta malango ndenge zo beta. Na osala nini? Mon te mama be e komi lokola bi. Ezu esika na miteme vandi. Siko na osala nini? Oya Monique a sepeli ke soka la mungi na tonga finga mama top. Ah, e dépend de kana ye. Ezo s'engager kaka na finga na yo. Bon na moni pe insulte nini ba finga so te po ba finga de anyonso. Mais si que y est to kota na problème ezate. Deuxième partie. Soki ya sika pe ye lisusu ba fingi kaka na oloba nini? Ya sika o siko ye eza grave. O e ko toucher même na ba vie ya ko boma ya banini. To kota na. Na oloba nini? Soki balobi monoko elobaka mingi yango nde sumu kaka. Eza ngapi de sumu te. Faut que kozalaka air moko calme. Ovandi na yo bozo talaka neti ozomona te mais o mona. Mais so monoko emisana nango kofinga neti nga na oloba nini? Nani eloko oloba te. Très bien. So que ça la bango bien le ba finga mama top ça la bango bien age nanga elobela bango eloko te carrière nanga elobela bango eloko te ba sepela rapo ba mona nga nazala nga papier hygiénique na eloko te na inutile yango esepelisa bango ba finga nga siko na osala ni mais malamu kaka po nzamba lobiti na te ezana tina donc nga na référer à la parole de Dieu. Très bien. Très bien. Baloba mabe po na yo mais ba kuto nango te donc maloba nzambe ya complet mais maman ezana batu misusu baloba mabe na bango bakuta bango na mabe wana te mais bazo sala mabe wana mais moi siko mutu akanga ye na mabe ezate po azo sala ngo discrètement et belé pe baza asala mabe bazo kange na mabe wana te mais etambola rapé mais moi okanga ye ezate po azo sala ngo na ndenge ya kinsueko donc voilà nga na yebite mama top wato makanesi nous sommes venus pour le travail. Nous faisons le travail. Nous sommes en train de discuter avec l'actrice comédienne Mama Topwato, Kilo Amboka, Mama Zanga Génération, cette femme qui a l'expérience, on a PCP Mambo Belé. En tout cas, on a deuxième partie. Avant la dernière partie, il y a émission. J'ai besoin de ma caméra, la transition, il y a film Oyo, innocent ou coupable. Oyo, Mama Top, à Zalaki, Maman, il y a influenceuse, Nakombo, il y a Kokochou. Kokochou. Bonjour, bonsoir. Na évité vidéo oyo ernine ko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango ezanini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout, o ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo, na yeli yo solution, ya ba produit na biso, ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko nanga na ili yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu yango na ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate
produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo eza na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo eza na batoxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula baveni na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okozanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus c'est 44 79 853 90 849 na bangeli susu plus c'est 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne botika la bébé oh zéro le bezalaki na 10 52 yo bomolia mpona 1 yango zopesa posa kozongisa bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te